Yaya topesa ba mibale misusu raison tangu baboya kabasi na bango bakende kosala toto sala ndenge nini moko fandi bueno soki bobala osala ye moko musapi moko to lisu moko emonaka biete sengaka de lisu maboko mibale sengaka bocha maboko pona foyer na bino ekende liboso kasi kotika mwasa kende kosala ebendaka ba problème ebele te ndeko bobali oyo aleli papa fiston pona ndimaki mwasi na ngai akende kosala na sala ki mabe mwasi na nga mama bana na ngai akombi bongo lesbienne azui mobali ya mwasi na musaya na bango nani wana mundibu tozali awa na mboka ya Belgique pesi pasi beta lisolo pona openie bandeko mususu po la deyo c'est très dangereux ya ba compagnie bele soki omoni mutu azali na grade moko songolo même na Kinshasa même na Afrique partout dans le monde salaka attention pour éviter grade wana azu yango ndenge nini yango lisoto kobetela yo lelo Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to kutanaka chaque fois pona ko solo la ko beta masolo ya makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedek. Partout dans les biso ya ozala na Kipushi, ozala na Kanya Makasese, ozala na Francfort, ozala na Kinshasa, na Johannesburg, Cape Town. Partout ici kozali tala émission na bino yangoyo e bandi na senga kana yo soki okotimba liboso et loko ya liboso yo otie j'aime après ko tia j'aime yeba bongo ko partager pour ceux qui ont partagé peut-être émission oyo sungi yote mais ekosunga ndeko moko songolo et sika moko pakala. Voilà. Natongo lelo mokolo ya lendi to kokende mbala moko na kobete yo lisolo oya mukuse epesinga ye musuko swa na lingi lisolo oyo na bete yango mbala moko pona suka émission oyo to kozwa ba intervention ya batu ya bwanya ba mama ya bwanya ba expliquer biso eloko ine sala ke mwasi atika mobali akoma bongo lesbienne to mona bakawane belé okomona kutu mutaraki na mwa na moko matiki ake okoma bongo lesbienne non seulement bana basi msupo komona mobali asa bota mais atiki akomi na ye barani ni PD. Voilà. Est-ce que ezalaka o benga deux fois voilà to keno terme deux fois pour découvrir ma caméra surtout. Est-ce que lundi voilà. Lisolo de quoi pesi lisolo yemoko mwasi na yende ya koma deux fois na ebite o ya basa benga bango kaka deux fois to mibal deux fois na ebite so na bika deux fois comprendre que ezana bas na mibal ndengo parce que ba terme wana bisto yebi yango te. Papa Fisto biso tozali awa na Belgique na Anvers. Mwasi na ngai ndenge kaka na yaka poto na bundi na yeko bengisa mwasi na ngai abana ko fana na mapela papa Fisto e mapela na mapela côté moko kutu bien te na pesi lisolo o pona ndenge lobaki na landaki émission ya lobby obaki mwasi so mona abana yeko kota nzongo inane ya to TV ya bakoni abana yeko sokwa na kikoso mais na memie na poto. Papa Fisto na linga qui est parce que l'amour n'a pas de frontières. Na lingi moi la moi si oyo na sali ba démarche Papa Fisto na banda na nyonso même transport ya okeno kanga photo na pesa photo passeport affaires étrangères passeport abimisa ata RNT Papa Fisto bref na sala nyo surtout moi si a commis na mikili mpoto moi si a commis na poto très bien moi si moko malamu Papa Fisto na kobela mbondo te mais moi si moko malamu ça qui pena moi si malamu toboti mwana ya liboso toboti mwana ya mibale mama ande ko sala ba sala mike kaka ndeza la Papa Fisto ngala zalaki dia na mukanda
na pesi ye mukanda ça va tosali 5 ans na mwasi na ngai et ko arrivé kaka nde natunaka cop moko eza kuna camarade na nga moko asalaka na compagnie moko ya ba indien na Belgique na Anvers compagnie wana mususu kuta ezalaka na Allemagne mususu ezalaka na Anvers alors compagnie wana basalaka babiloko ebele basalaka ba papier hygiénique basalaka ba linge ya basi basalaka ba pampers biloko ebele ebele ndenge wana bango babasi na nga ta pa oyo baparkaka na bakarton kaka nde ezalaka bref asalaka job na ye ere moko bakendaka tour ya butu ere moko tour ya moi ça va asai na musala wana 2 ans papa fiston c'est bien c'est bon il y avait siko un moment na comment ko remarquer moi si a commis indifférent papa fisto kaka ndengo lobaka moko ato sa mosali na nzambe te bolekisaka tante ya kobengaka ba pasteur basalaka basambelaka te yo moko pe ko délivrer yo moko pe ko senga nzambe atalisa yo bomoi na yo atalisa yo mabeza wapi akotalisa yo ça dépend papa fisto comportement ya mwasi na monaki yango ekomaki lisusu malamu te moko yebi asa mwasi na ngai soki fête donc fête ko salama à tout moment na lingi fête ko salama okomona moko boy fête mwasi ona lingi te na lembi olemba ndenge nini fête balembaka yango te soki ozali marié via couple fête ko lemba ma jamais nyonso tout yo ko lobateka na lembi papa fisto benda batumatoi soki ekomi ono fête boy na lembi otalembi mikolo so salaka attention landela okomona mabeza liwana fête ko salama chaque jour nde musala na yango wana en principe quand il bato bala na rapona nini et ça rapona fête te nyonso za ka ba accessoire est-ce que okomi to soli pembe ko telanga ba j'aime ko telanga ba j'aime papa fisto moko okomona moi si indifférent ona lembi soko mona abengi ngai kutu akeda itu atongo ono papa na koyate na ina sala de shift na doublé pour la mbongo na mona yango normal to na mkilian poto to na beso to kangisa ba mbongo pose ke bongo kotonga na mboko na biso zaki ba betela ko ndima yango papa fisto to le mec komaki turo papa fisto moi si na ngai msu to fandi boye to kabwadi bana bakela la chambre ba biso to fandi na moi na chambre au lieu de sur la terre ko sur les até kaka na téléphone moi si nanga kaka na téléphone ngape ko to sur les até kaka ya mo ma téléphone opene ya téléphone ye makambo quand les que mona loki moi si namba le fait pas solo la bas du temps ba solo là nyosto très bien ba projet mais siko ko mona ya 2 personnes bazabi nemité de kambo nga fota la makambo yo et c'est régulation ko sala ba téléphone oyo to loi 2 personnes basabi nemité moi c'est ba fa na mbet ona kwa na ye muta olo bisa mninga zate ba nemité oyo business na téléphone oyo ko to pe business na téléphone na ndeni mo besa na téléphone ali 21 téléphone sili boza papa na mama na bana bosola opesi lola ndaku ata mutu moko ta osimba téléphone biso to sola ndenga famille na tango akalesa la ka bien boko fanda autour ya moto bazo mettre la bino masolo c'est pourquoi ba maman na biso ya kala basala ka sage ba papa sala ka sage bazo ba yele parce que ba banda yi ko zoma yele na bango et pas ya bakolo autour ya moto bien sûr que le monde a évolué to ko zo yango sur autour ya moto te mais quand même joata ya ko fala na mwasi na yo joata ya ko fala na mobali na yo ta ko fala na basi na bana na yo pona bo solo là n'est-ce pas yango bana mikolo yo ba petit android ba fille comme un garçon baza penza mayele te est-ce que okomi osololi okomona mwana asana ba 22 ans 23 ba maman ya kala ba ba agine ba 15 ans musuku ba 12 ans ba 13 ans donc ezala ki raso ki mwa bali na ba 17 ans 20 ans abali mukolo mais sikawa est-ce maman ba fara balate ba maman ba fara ba sala ba 30 ans de mariage ba 40 ans de mariage ba kolati ba koba ba koko na mbala ba para mais bino siko tango android ba jeune garçon siko ba jeune fille okomona moi na 23 ans à 24 25 ans raisonnement na ye lokola mwana mukena ebite c'est dû à quoi est-ce que ça ba biloko to liaka liaka ote po tutanga ki ba livre to mona ki ba dividi comment est-ce que ba décider entre parenthèses ba lingi ba exterminer biso dans monde oyo bango de ba dominer biso ba loba ki nini ba ko dominer biso sur tout le plan
bakotia ba poison na biloko en fait poison te be bakotia ba produit chimique na biloko ko diminuer mayele na biso na moni bandi ko simba okomona biso na papa mukolo akenda université mais soki azoloba ozomona raisonnement na ye terre à terre c'est dit à quoi ngizo pesa ngai mutu ko so mwana alingi musala te mwana ya mwasa alingi musala te mama zo benga ile tsene balamba pondu alingi te paso la poto yo kati olinga mbali so limbala kongolo sa ndeni ono na koluka na internet nde balamba pondu yo ba relation de balamba bi kungu na internet ba relation de balamba mfumbo na internet soki mama zali kolamba zala wana oyebaka balamba ka ndengi nini est-ce que bokomi c'est qui bien papa Fisto moi c'est nga komi kaka ye kaka na téléphone na komi na ba inquiétude yo je sanga fête ezate olembi mais yo wala kaka na téléphone au moins on a maîtrisé tout le monde koma ki trop papa Fisto na bandi ko boule pour elle bongo salaka na ke ko zwa moi na musala tozoki ndako elle bongo mona ay ko zwa ngate na ko ya o mona boy endie moko boy ya bango wana ay ko tika ye asa mwana mwasi mbale musta tiki mbale et comme habitude jour musuku na a présenter ngai on a collègue na ngai a totaka kombo te aba totaka kombo te au collègue de service tout ça la galaye à la chef na biso et konso boye dika ndengo wana papa Fisto au fil du temps et biso zo ba kini ya tongo yo zo bisanga au moins la classe na biso collègue na ngai mais regarde azala kaka moi si to mobali moi na kini ya tongo wala ba lingala wala teke ba français belé que te pour moi na kini ya solo na moi na Congo ya solo ya atabo ba français pa na bino ya akolo balinga so kinoise ba para ba kino akolo balinga te tengama wana so kaka lushu akolo ba swahili mungu wangu kozanga te batoto yako bala na ngai munu kutuba kozanga ya mtako saote province tout ko balingala moi ça la route okepe na shop para boyebe anglais para be umana mundele bana pesi okanda le abadi ko loba yo pe obeti no made mona lingala kandeleki na ko mena ote otapena na kanda para be bua otiki anglais otiki français obandi lingala ezala ndengwa obandi swahili obandi chiluba obandi kikongo et ainsi de suite yo kaka français et comme na ba doute est-ce que komi to solika pembe papa Fisto moi na kini ya tongo atani mais moi so yaka otikaka moi sina ngai chaque fois boye ndenge nini papa Fisto mbala moko teke moi na kini na bulula bi makambo pesa trop moi sina ngai ba fête ko biko boye ko ba de stage ko est-ce que indien oyo asala coopération te na moi sina ngai aso lukela ba mbali msute je vais commencer à vérifier na téléphone na ye akobaika akombo ya indien wana akobaika akombo ya indien wana papa Fisto malem moi si le fait est comme difficile papa Fisto imaginez moi si dans na bengsa ki ba fa na mapela aosala ba tefa ba koni aso wala ki koso donc coup direct ya zongo inene akomi na poto bandi kulia miliki nyos na dépensa pour la fête comme de l'estage au moins avec na moi mobimba suka mbala moko to malamba mbala su moi pesa na miti ba débat 3 na c'est pas possible na bandi kolandela papa Fisto moko se délivrer moko ngana sambeli na yeko mona ke nzamba yotali sangai na moni na vision papa Fisto que moi si na ngai akomi mwasi ya indien wana ya mwasi wana nabi ozando to ndenge nino natali bonabi est-ce na ebisaye na ko yesete na tiki ndengo nabi est-ce que mwasi nanga ko sala makambo wana na ko bona madoute na tiki ya ndengo wana papa Fisto mba ndoto la elobaka na saki na maîtrise au fil de mais moi si normal moi si ya mukolo ba 40 quelque comment ya kolinga fête tendenge phénomène nini wana parce que moi ce fil de temps il faut alinga ka fête pour nzoto pe ezala ka malamu ngala ko mona mambo suspect papa Fisto et travaillanga esprit na bandi kutu kokonda mwandambu badi ba kutuna ngamba yo badi kokonda bo ndenge nini
nazo couvrir kaka jour musu na téléphone ya mwasi en principe yo mwasi ya mutu yo mwasi ya libala yo okuta téléphone okuta ba code poani bolinga te ba sa ba ba code même bana même ya botaka ba téléphone ba code poani na pesi exemple mogo na ba chaque fois téléphone na yo yo tia ngo code OK na nzela likambo yo piqué crise to sali bon eloko comme lio ba ko fongola téléphone na ndenge nini pona ba benga mutu est-ce que komi to so la pembe et puis zalaka na habitude et si kana so zali soko lingo bima comment ka toujours combo ya mobile na téléphone comment na soko au anglais comment my husband to moi si my wife to solo ba français comment mon mari to mon bébé comment ndengwana chaque fois soko lingo bimana tongo osali lokolo obengi yango et puis okat etikali appel à liboso soko komi esika obengi okat etikali appel à liboso okomi esika boko boye osala kata taxi bis obengi okat etikali appel à liboso pour en foi de quoi tango ba ko checker téléphone ba mon appel à liboso esa ya mobile na ye esa ya mwasi na ye esa ya mwana na ye est so lipembe pour vous prévenir. Talati na radio lokolo yango, botelanga ba j'aime yaya. Botelanga ba j'aime. Papa Fiston la ko jour na téléphone à moi si. Nathalie bo ya, et ça la ka ndengo azaki ki diba. Na ju Nathalie parce que chaque fois azalaka busy. Ce que ça veut dire que na son téléphone wala tala. To zalaki na moi si ba bengié na téléphone. On a bengi atangi kombo sko ya indien wa indien na bengi et moi indien na bengi mo musala fana na take so la sam a solo la umela taba 30 40 ba fisto et comment que des suspect bref tant que téléphone on a taliboye na zuka na mona mote basi batini motema na page o ya indien wana natali ba fisto na zuba message on a transférer ngo pa na ngai na transfert ngo na solution na bandi ko landela na yo tena para batindaka ba message ya bolingo qu'est-ce qui ne va pas na indien oyo na ba film yo so ba belle jour wana musa ezaki bien kutu en tout cas nezali ya kutu ngai kutu na seperanga sous fête na ndaku te na ko bona doki papa ba ça d'importance c'était doki vraiment il faut kaka deux fois ndengo est-ce que bokomi trobete masolo oyo peut dire radio lokolo pour bokomi est-ce que bokomi donc ba conversation wana et mon ani abi tiens moi je t'en ba ni makam oyo entre temps papa Fisto moi si akoba e ko lukelanga ba problème. Et comme ça, on a dit, au lieu à servir parce que moi, si y a normal, moi, si y a malonga, mon bal sera outil moussa. Ya, toi, tu as vu ma vidéo à te. Moi, si y a malonga, ce qui mobile y a yé, oyambi mobile, olongolié basapatu, o personne pessimai. Donc, aux occasionné, mon bal ça dit que non, moi, si n'a pas la bala qui moi, si n'a pas yoana. Mais mi collègue comme un Android. Mobali aye etali kutu yete pour servir mobali ceux qui vont pas bota ba de ko mantanga tena papa mno ka olia mantanga yela papa mno mbamai kaka ndengo wana so ba domestique obadi ko tinda kutu ba domestique honte à vous toso la pembe papa fisa na monde ndengo na bi donc moi so abandi mutu makasa abandi makamu oyo na bit nini moi si abandi ko lukelanga makambo to kabola eloko mukie il faut ganga kaka abengelanga mbila ba fito 17 fois na 17 fois ba bengelanga 10 fois na ya kozonga na zonga tie comme ba fito na mona sur ba message wana na fuya bref na fuya ba biloko ya mwasi nanga na kenda ko mona ba objet oyo ba salaka nango ba plaisir et quand mwisinga ya kosakana te na kanti est-ce que moi no abana ki deux fois banda Congo to akomi ngo kaka awa papa Fisto na benga pa na biso na Kinshasa na expliquer maman na expliquer papa biso c'est pas possible ba ke ko mona ba parents na bango kuna na mapela détail mo papa Fisto na tongela bango ndaku bazaka na yeba ndako salaka ndaku batonga esilate bacha batoloka côté moko salon sous vide kuna
balalaka kotokola na silisela bango ndako na tiana klotalaka bapela papa Fiston na pesa bango valeur bakei kuna bakeko négocier c'est comme si simba ikarate bango ba famille bakataki lokola mbongo wana mwana bango asalaka ba minimiser yango adere ça bakabola papa Fiston bref tangu suite balongo ya te mwasi akomisaki nga tina suka nkuba oyo alia na beta na ndenga kosakala te papa Fiston mbila ya kangangai nakwana kasho tangu batina zonga aboyira zonga apesanga soki 100 mètres 150 mètres atikala bana mwasi wana tilelo akoma deux fois papa Fiston na eko vérifier après parce que azwaka musala l'intermédiaire camarade na ngai na eko vérifier ono compagnie wana ezalaka mingi ba deux fois ndengona pona ba pesa yo promotion na musala il faut comme deux fois baso émission donc moi c'est à côté de na ki wana salaka attention papa Fiston bendaka basi matoi benda batu matoi soki omoni mwasi akomi ba comportement malamu te mwambilinga meka kolandela ye mwasi azokende musala akomi serré na ba collègue ni à service landela ye mwasi akomi serré oh patron na biso linganga mingi banda kolandela est-ce que komi to soli pembe ya to sola pembe Papa Fiston beta li so na ngai to na verse na Belgique to kabwana mwasi wana ça fait déjà 2 ans mais ya continue aki musala na yona deux fois et puis si mutu ko soit voilà lisolo ya ndeko yango wana tika sika aboye to kotisa moi 2-3 ndeko to yoka vina bango sur makambu oyo eloko ni de sala ke mwana mwasi akoma bongo lesbienne pasi na motema eloko ni sala ndengo wana to kosola na bato ya mayele moi muke ba expliquer biso bango ba moni yango ndenge nini. Voilà. Yaya sika wa lokola ezali makambo ya ba mama mwasi ya libala akomi deux fois. Bato ba raison ezali ba ike. Mususu abino peut-être nandaku fete esalama bien te amekaki kotokuna amonike ye fa kende akende randeka na bande ko basi aboyine bande ko mibali siko na yebite to condamner bango beto condamner bango te lokola ezali makambo ya ba mama tika to benga ba mama ya bwana ba expliquer biso ka wana ekomaka ndenge nini na yambi pona bino ba mama mbote na yo mama nene Mbote papa Pelende mbote ndeko mususu wana na pesi balandi nyonso ya Radio Lokole TV mbote na yo mama Mbimbu mbote na yo kangi micro afangoli mbote papa Fiston Pelende voilà rapidement na mama voilà rapidement voilà rapidement yambo papa akotaka po ya intervenir na lingito ke na lombango pena boya bisabiso to beti lisolo obolani na biso mama mwasi ya libala akomi deux fois voilà terme yango deux fois pour nini po ba prometa qui est promotion na musala abanaye ko sala compagnie oyo basala ka ba pampers o basala ka ba bande hygiénique koso ya ba indie compagnie yango ezalaka na Allemagne ezalaka pe na Belgique na Anvers alors ayebisa ki mobali lobo te mobali alongola ye na Kinshasa para bango na mapela bazalaki na aona ko na kikoso TV ya bakoni mobali ye na yeti na poto akomi awa babota bana mibale a préféré ko bana ye deux fois pona azwa promotion na musala bakani sala ke mwasi akoma deux fois na ndaku ndengo wana to bandi epa ya mama nene Fiston baka ezebele oyo mwasi akokoma deux fois ngai eloko liboso na koloba mwasi oyo aza na motema munene azotonda te na ndaku oyo bazopesa ye tout d'abord sur le plan matériel et sur le plan sexuel azotonda pété
ozomona ou bien azotonda mais azotala bien mingi bavizaka baplan matériel basi ya ndengwa amoni ke oyo wana aza na mbongo mingi apropose oyo ayebi te ke bato wana ntango bazopropose oyo ndenge wana bazokende mpe ozosigne baparte na diable directement ozomona maka mosusu ezali azali basi oyo bakoma bamona badeception ebele amoni deception ebele elekeli ye azokende oyo mobali ya decevoir yake ye awa mobali ya decevoir ye bamipesaka basi ya mingi oyo bonaka bango baza balesbienne wana basi wana bazaka na bolingo makasi alors bolingo wana ezalaka so bolingo te komi obsession donc ye mpo na ye mobali azala kaka mpo na ye azala mpo na moto mosusu te alors adésire ke tika ngai nakoma lesbienne mpo soki naza na moninga na nga mwasi na koyeba kosurveille ye ozomona nde biloko tomoka ozomona. Merci beaucoup Maman Mbimbu yo omoni boni mpo na ngai ndenge mama auti koloba mosusu vraiment eyaka mingi na badeception déception eleki ya trop yo moko yo koloba kaka namoni kutu epai ya moninga na nga mwasi na kozala na nga à l'aise na kozala tranquille mosusu mpe papa na ndako ata azotravaille lisusu malamu te na niveau ya mbetu nga na koloba ke soki papa aza kotravaille bien te yo nde mama soki oyebi ndambu lakisa papa ou bien olobi na papa ke te ngai nazokoka te nakotonda te lingaka osalaka boye bakisi ezali biso bamama toyebi mpe bakisi naremarkaka mingi mibali na biso mpe ya bakongolais baza na systeme moko yo mwasi neti nga nakoli na epa koko na nga nayebi bamakambo ebele ya bakisi ya kosala po mobali azala boye azala makasi mpo na yo mwasi na misala oyo mibali basalaka awa me mibali na biso bakongolais soki mwasi alobi na ye papa omoni ke na bandi komona yo mikolo oyo okomi mpe faible tala kisi nasalelaki yo omela yango oyo ebimisi probleme na ndako mibali mosusu baseptaka me misusu baseptaka eloko wana te epesaka probleme sikoyo mwasi oyo afandi na mobali na ye oyo ayebi karaktere ya mobali na ye akokoka koloba te akokoka koloba ngo te akosala nini eli nalinga moninga nalinga mobali semie nakende nanga epa moninga nanga mwasi mosusu mpe ezalaka deja na makila place yo outala bomwana osala yango donc posa nango esila yo te nde kala to banayi kobenga ngo ezali kozala soki so naposani nkombo te badauphine nazala mwango bakarine voilà nazala karine na nga nazala boye ozomona mosusu baposa wana esilaka te ezalaka kaka ntango okutani na moninga na yo mwasi donc soki sosala bakarine wana okozala na facilité ya kokende soki surtout mobali vema na ndako ozomona no malonga te elokende koluka mobali opréféré kuta ofanda nokala na moninga no mwasi. Mais voilà, du point de vue, est-ce que Makambouana est comme un rappel spirituel? Tu peux la kaende qu'on a vu son moisi awa, papa pesi di solo, papa le papa fiston, ngana sana nga bien. Mais moi si a préféré que les gars pas indien kuna pona ba pesa promotion. Tant que le Bakarine a rappelé nga tant que Iba na mikie na beta pe di solo mo ndengo wana et salama na babenga ronin. Ngaba voilà bazalaka bakarine bango mbale bamelana makila ono ngana yo tili o akati Gillette Amélie moko ya mwasi akenda na France abala kuna o mso atikana na Kinshasa plus tard o ya Kinshasa akoma kipe muto ande ko sana compagnie moko songolo akenda konjo na poto
oyebi ki akutana na Karine ya kimwana muke wana o benana makila wana libosa wana koboya ti azongisa na moto ngana to ko se séparer jamais oyebi ke moi je pas qui akika mobile na ina bala 3 alanda Karine na wana bazonga Kinshasa pour la mbongo est-ce que ba pacte tu ba sala kawana eza spirituel to ndenge nini et quand ndeko mobile na biso oyo bomoni yango ndenge nini mama nene. Oui papa Fiston ndenge na lobaki basi mingi ezakata musu ba proposer mbongo ebele. Alors tant bazo proposer mbongo po ba yebi déjà que misu na yo ezotala matériel. Alors et comme déjà ba envoûté yo kwa envoûté muke ba kosomelo biloko ba yeba pesi yo soko l'esprit faible okay ozomona. Alors to ba pesi on wana ba proposer loko mo munene yo monité ngai fona sale loko parce que na moni pas mobile na ngai ça ne va pas na tika payer. Na basi musu ndenge nazoloba chaque famille elle est na temps moko ya transition. Boleki boye ta musu pe boyaka batembele ta musu pe boye mobile ko ya za na mbongo te na poche. Yo mo ka mote mezate parce que oza toujours na lisanga ya bato et ozo mona ba bazo kita na ba voiture à bien, bazo kita ba Jaguar, bazo kita na ba Porsche. Yo mote me komi ko beta. Eloko wana papa yango no monaka monguna ya okota esprit ba beka ko kota kati ya mutu akomi ko développer siko envie wana umoni a développer yango alobi de toutes les façons na préféré na ngai na zala lesbienne eza déjà possession peso kaza sou na bana basi bana na pe bazo risquer bakoma ndengwana na ke musika te papa Fiston elekaki moko te abaye obetela nga lisolo mama bokilo abalisi mwana na ye na mobali nasi boyebi masolo na so na kosite ezali na kati balexaki okuta ba réseaux sociaux nyonso mama bokilo alingi aye na ndaku ya mwana na ye nzoka mama bokilo aza lesbienne aza mbongo ebele abalisi mwana na ye pe moi le mobile ya bien mobali amona kaka mwasa lobi na kepa mama nanga mama pa ko vanda siko na ndaka mwasa alobi bonga pe na yana nukonje kuna mobali kaka par hasard nenga sambela na ye aya kaka boina ndako akokuta mama na ye mama bokilo na ye mama mwasi na ye na mwasi na kati ya ndaku ndenge babota bango na Nicolas Mbeto na ye. Bala ikufa esalema esalema ka awa na Jamestown ou bien na Alberton awa esalema ka awa donc biloko ndenge wana eza déjà spirituel ba signer ba pacte ozomona moi ça ndenge wana ata lobi na changer na komi na ngai na zongi ndenge na ngai na ngai ya koza mwasi na kata ndaku lokwa na mobile na ngai oyo il y a différents sexes, il y a un sexe opposé. À cause de la kaka eloko wana po eza déjà na kati, eza semence eza kati na ye. Ozomo et vous appelez danger na bana oyo ye aboti, bana na pe ba kozala kaka 2 fois 2. Ozomo ngala moni na camarade na ngai tozo vanda tozo solo na mesa, mais mwana na ye ya mobali aza 2 fois 2. Ozomo nazo tuna ye mwana oyo pona ni aza ko se comporter boy mama na be tika e kaka bongo tika mwana koma 2 fois 2 lolo mama azate mwana zo telinga. Oh là là. Voilà, maman Mbimbu, est-ce que na ka lisolo otobeti mobala bengisi mwasi na Kinshasa aye na yeti na Belgique na Anvers albukele musala moi ça qui comme lesbienne na musala lingi indienne pour la bamba taille grade est-ce que sûr que moi je suis na banda qui des fois depuis Congo to aye ko bande yango awa conseil na moi je suis na kolobani on va finir par là na zako na koloba eloko moko moi je suis na za moi sipe ya lokoso ndenge mama uchi koloba aza moi si moko ali ko envier ali ko envier l'air omoni batu wana batantaka soki balingi bakotisa yo na millier na bango oko osinye bapacte wana batantaka na liboso na biloko moko mike obandi komona bakomi komema yo na bajip bakomi komema na biloko moko boye bamakambo moko minene ba restaurant banini
baba nitiko ko meka yo koko sa lokola biso te yo koko sa lokola biso te tangu yo kondima misusu ba yo kopesa yo condition wana na sima yo deja sokota condition misusu ba yebaka te misusu sakoti après bapesi ye so le biloko na bango oleba mbongo na bango donc bapesi yo donc soki na ndako déjà ezate soki na ndako okotika soki na ndako déjà pona fête ye salama mama mandi ko yima imona lembi o nini bo saki déjà mabeba lingi okota déjà wana déjà sa bandi kokota wana déjà kutu sa kota ki déjà asa bandi kutu te mais sa koti déjà ale bapesi ye sikoyo mibeko okomona ye wana na kati ya ndako abanda kopesa baraison o te na lembi ate na sali bopo nini balongoli ye deja gu ya mobali balongoli ye deja gu wana ya mibali balongoli yango susu na gu ya mobali mama nene donc soki na couple mwasi abandi kolemba papa wana lembi naza na tante et consort donc wana mabe ekoti déjà on va finir par là voilà papa mwasi akolemba soki aza na normali mwasi na ndako basi bayoka ngai tango oponaki libala wana oponaki yango te mpo na koko na yo ubia cousine na yo ubia nièce na yo aya kovanda wana tango oponaki libala wana eza mpo yosala mosala ya moi mpe ya butu ozomona mwasi alobi ke nga na lembi papa tala ye bien aza na problème ubia aza na période ubia azomela baantibiotique soki eza na mpo na problème wana esava mais soki ekomi ke anga na lembi na nga na lembi papa azomeka supu kote mosusu nautaki mosala nasali mingi na mosala na lembi lelo mokongo pasi ezalaka te papa tozalaka toujours na temps wana ifo kosatisfaire mobali kutu nde moto akoloba ata mosu alembi parceke atelemaki mingi ata lembi okopuse pe te me okozele tia kokita mpo azwa makasi ale yobani mwasi alobaka lelo alembi lobi kuna alembi papa asakendaki poko mona ye kaka mbasi ndenge wana remarke bango soki omoni ye kaka na groupe ya basi azosola na basi bien mais soki amoni kaka mobali na ya koti elongi change akopesa mobali biloko ta mosu azotire atiele biloko ko azobwakela ye na misa pa obie ta mosu lutu eza te tala nanu kuna naza bizi na bakamaradi soki omoni eloko ya ndenge wana yebaka kaka ke eloko moko ezoleka wana merci beaucoup mama nene na mama mbimbu mpo na temps na bino bofungoli biso merci beaucoup hein? Merci papa, merci nzamba pambola. Voilà, bandeko balandi, je crois epesi ngai mutu ko soa makambo oyo ndenge komi spirituel boyenga epesi ngai mutu ko soa na ebite qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse na lingi sika boye na bengana donc kuma nzambi a expliquer biso makambo oyo eza spirituel na niveau nini. To landa biso na kuma nzambi teyo. OK. Voilà, tu koyamba pona bino kuma nzambi teyo ye na saka bino soki makambo elekele biso spirituellement to benga kaye pour avoir guide spirituel ya batu ebele atadisa biso pour ye asolanga na bakoko na ndenge na ye biso biso solanga na bakoko me ye asolanga na bakoko pe ya bikisaka batu ebele na uti koloba awa comment se fait-il que moi si ya libala mobala bengisi okomi na poto yo likolo ya musala likolo ya promotion ya musala okoma deux fois c'est-à-dire spiritualité moni bakoti mwasi oyo ezokopesa ngai mutu ko swa toyo kana nkuma nzambi teyo mbote na yo mbote na balandi nyonso bapesi confiance na nkumu teyo manzambi oyo kati ya bato oyo pe bazaki na difficulté lelo bakomi kati na esengo kati ya komona bato balandi nyonso nebisaki bino nkumu si azongi nasalaki na bitumba na mbula matadi mpona kosisa kasi eloko ebandaki kobloke biso na pesi bino mbote mingi na bino nyonso balandi mpona journal lelo dimanche bolana kumu guide spirituel enseignement spirituel kotia poso moindo na pouvoir nango nazali malamu bino pe balandi nanga bopesi confiance. Merci mpona radio lokolo. Voilà, kuma nzambi to yebisa biso to utubeta lisolo awa mobali abengisi mwasi na Kinshasa akele na poto na Belgique na Anvers.
moi si a commélié deux fois nandako moi si wana ba bota bana mi balé déjà mais moi si a préféré a comme deux fois a ki comme moi si a un chef no ngona musala indienne mususu molimo wana basali moi si wana nini est-ce que ça normal moi si a commis deux fois ndenge nini eza molimo mabe to eza nango normal. Merci na bandeko na ngai ya mibali na ya basi. Lelo foko zaka na kondima na vie na yo na vie oyo tozomona actuellement pona lelo. Lelo mutu oyo azozwa yo po atia yo na musala ndeko lokole balandi nyonso bazana na tatif ya kolanda. Alobi pona mite yo bien pona nome yo pona pesa yo promotion eza mawa mingi. Eloko erataka na vie ezalaka te soko za na kondima. Ondimi contrat wana osasusu mutu te si olati milimo obandi kosalela moto lelo bino mona kosalela moto eza nini omoni ke chef apesi yo mutuka chef intel apesi yo mbongo un indien be mundele moko songolo po apesa promotion ozalaki mwasi ozolala na moninga no mwasi ozalaki mobali ozosala makambo na moninga na mobali eza mawa eza milimo mabe okomi na yo demode okomi futi eza milimo ya mabe. Na yebisaka bino ngo na catégorie wana ezalaka numéro o eza ya suka na mutu. Lelo komona papa fiston mwasi aza marié mais aza deux fois. Aza mobana ndako medi bana aza deux fois. Yango na kokebisa na bokebi wana oza na problème o ezo bloqué. Kumu azali naza poso moyine pona kosilisa kati ya posa deux fois eza milimo mabe yango ekomi na octave par rapport ya puissance na mutu ozo sa le poids de mutation te a maintenir place ase na oyo ya yo azosala akoexploite belé lelo bokomona mwa makelele po naza libanda mais kuma nzambi te yo conséquence nini ezalaka na bato oyo bakomaka ba deux fois compétence ezalaka na bato bakomaka ba deux fois okomona bana oyo miboteli soki lelo oza prudent te bana bazalaka te okomona bana bayokuta na baproblème lelo ozomona bana mosusu bazokuta na baproblème mama mosusu bana abota bango bana babalaka te babotaka te ba conséquences c'est ebele mais soki déjà boti bana eko koma deux fois yebaka nyonso ozosala ekozonga pa bana oyo oza na bango wana soki oza na problème wana soko bengi nkumu na koexplike yo en privé mpona koyebisa okati danger nango eza mabe opesi nde mbongo na motu oyo engagé yo okoma deux fois yango wana bozwa mayele. Est-ce que soki mwasi ya mutu azalaki deux fois akei asaliki deux fois simi alingi azonga lisusu na ndaka mobali na mobali fazwa ye to kwa boya normalement mobali akozwa ete fo aleka na lavage spirituel mpona kotongola kati eloko wana soki azongi aye kotia mobali na mali chance oyo na vina na mona te lelo bato ebele basali ba 32 ans ba 24 ans na poto bazose retrouve te po wana omoni mwasi moko oyo ozopropose okobenga nkumu elobi te ke nkumu soko bengi ye fo apesa yo kisi mpe fo asenga yo mbongo non ye de makambo so fo tuna bayebisa yo ozolala papa Fiston c'est ça omoni mwasi akomi ndenge wana kozwa ye su te keleke so ayeli yo bomengo aye susu kozwa oyo etikelaki kati na yo c'est ça la réponse. Kuma nzambi te yo ki kuluna oyo ekomi na Kinshasa en particulier to la République démocratique du Congo mobimba wana eza spirituel tout ça normal eza normal te eza kindoki moko ya monene la fois paso tunanga ba question na répondre yo soko talibana ba ki kuluna tala ba âge na bango bazali ba sala ki kulu mutu era comme na po azolia mbwa makila mbwa azomela yango oui ba tumusu ba kozwa mbwa lelo atala ndako obokolaka mbwa monaka tout l'esprit oyo eza ya mabe ozozwa esprit wana ya mbwa ozima kila nyonso meli car meza kindoki eza normal te eza musala te eza spirituel eza kindoki. Voilà, kuma nzambi te osika boto tikeli yo lelo omemeli biso nini spirituellement. Merci papa Fiston tozozwaka ta nyonso nyonso ya kozonga osalaka na répétition po lelo mutu mosusu banda azosala guide spirituel nazo enseigner nano alandanga ite akomonaka yokinga mpe kaka lelo nalobi mama nyonso papa nyonso omoni bana bazobala me bazobota te eza maladi monene okuta na problème na benga nkumu omoni mwana oyo boti
azokabela yo papa te yo mama te etange yo moto obengisi ye na poto yo moto obokoli ye yo moto oboti ye eza milimo mabe benga nkumu na kosalisa eloko na mpona kokata hémorragie lelo bana oyo tozobota baza bavenir ya lobi mais ere mwana azorespecte oyo mama aza nango mposa te eza maladi ya monene. Ok, olandi papa fils. Allô? Vous avez la scène, ok bien te. 7 minutes. Allô, Nkumu? Oui, papa. Tu es bien te au lobby? Na lobby boye, moni mwana. Azo yokate, eta mo maladi mobile. Oh là là, voilà, comprenez? Voilà, peut-être un coup aussi Kazali et ça na complication il y a network mais je crois à expliquer aux Zaginango l'importance déjà. On va essayer de rappeler et voilà, il nous revient. Allez-y, oui, Loba. Loba Malama. Na lobby boye papa fiston. Soki lelo bana na yo oyo boti bazo kipe moboti te papa te mama te bana bazana ba possibilité mais bazo mona mama na difficulté bazo kipe te eza malade munene lelo bana oyo tomona ka tobotaka baza ba venir ya lobi po mutu nyonso ya boyo aloni loka kolinga abuka azwa bénéfice nango ya reste pour produire ero monique mwana oyo yo moko boti era azosala makambo wana malamu te eza malade lelo natelemelaki eloko moko ya monene soi-disant mutu azwa lelo nakobeta kombo te mama moko bautaki kozwa 63 000 na mbongo na bino kuna euro soi-disant bato bayaki balingi basala usine batekela ye produit boye meti omonaki lelo yango ezosalaka nga mpasi na mawa nazalaki sur place te me bato bapesaki barapport esengaki ya kopesa mais soki bozwi lobiki bankumu bokendeki na radio lokolo boloba te soki bayambi yo te obengi radio lokolo mutu nyonso nalobaki malamu naza disponible sur place okobenga ngai soki oyebi natikalaka na un frère ya nkumu nasilisaka mosala te wana eza mosala na nga oyo lelo kokende bamboka po tokende futa bamillion kumu asalisi yango respecte eloko wana nasengaka makili ya motu te napesaka mpe motu kondisio te papa fisto yango wana eloko esengaki merci beaucoup eza na mosala atika na 1 franc atika na 10 franc kumu aza disponible asilisa ke nkumu azosilisa yango mosala na ye te abenga mosala si ezongaki napesi bandeko nyonso pesa biso numéro na osiko pesa biso numéro on va finir na biso ki mobali oza na faiblesité bopikiniki eza malamu te benga nkumu na kosalisa yo okozonga na bopikiniki lelo eloko wana ya biso ki mobali soki eza malamu te eloko moko eza na libala ya malamu ekozala te yango ni bandeko bozala na bokebi ya koyeba nzela nini na kokende lelo bana mosusu bazokufa na bamai bamisusu bazokufa na banzela vie age wana ya bana 17 à 16 ans eza très envoûté donc mutu nyonso ere okomi na mwana ya age wana fozala prudente et prudent na mwana nimero ya nkumu te yo lelo eza journée napemaka nayambaka mutu nyonso oyo alingi nasola na ye yango moni bazwinga en direct autrement ezati mwa makilele ezali mais ye moko journaliste international akoyeba ndenge akorange yango nimero ya nkumu te yo ezalaka mibale obengi mosu eleki te obengi na oyo mosusu bolanda yango malamu plus 243 98 17 17 013 plus 243 98 17 17 013 numéro mosusu yango oyo plus 243 89 44 54 885 plus 243 89 44 54 885 na banza bandeko na tiki bino
soki oza na likambo songolo eloko moko eza na kati ya nzoto na yo etambola eye na makulu ovimbaka makulu stabilité na yo mbongo soko zwi motema ekomi moto mo benga nkumu oyo mosusu nalobi te ntango eza ya mokie elezaka journée ya kosola na bandeko nyonso na pesa bino confiance voilà na journaliste international si ya koyela bino zela ya lobiko. Merci directeur Lokole. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est avec ça que nous bouclons cette émission. Il y a Tongo Alelo, Tokutani prochainement. Na numéro Moussoussou, il y a Radio Lokole, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende